ba abe na tango wana ba abe catholique eza clinique na bango ba abe o bazalaki kuna Paul Dibuya na ndeko na ye José Biangenda Kisolokele bazalaka na ye basololisa ba abe tango basololisaka ba abe nde azwaka corps a utiliser nzoto ya mama wana eza biloko ya ba science occulte wana eza biloko ya ba science ya ba magie po omata il faut obima na moto akufa siko moto ngo pe oyo ezalaki épouse ya papa Kisolokele aza na pouvoir aza na étoile mutu lokola bongo mutu munene bongo soko utiliser yo kopela yango bomonaka Paul Dibuya pela po asalaki eloko makasi alala muwei atelemisa ndako oyo ya golf ndenga itilizaka nzoto ya mama Nsalo siko na ndako oyo pe ya fubu ezosenga azwa pouvoir na kati ya Kinlongo yango bozoka tata Simon Imbangu Kianga nazolinga te po ayebi date wana baponi po bebeke date wana eza na sacrifice ya makasi makile sopanaka makile tangaki eza na nguya ya makasi date wana donc bako capter énergie ya le 29 juillet baye bazui pouvoir na nkamba siko baya si batokotala nani elombe makambo minene boye nani ako défendre mama Nsalo ata na dernière minute muto ako défendre mama Nsalo te muto ako telema pona mama te muto ako tomboka pona mama te nzoto ne kota mozole te pona nini pona basakana ki nango po ba utilisaki yango déjà nzoto mama ebebaki kokota mozole te ekokota Kinlongo te yango mama kundama na place oyo ezaki ya yete pona nini ba utilisaka nzoto ya mama mutu penza ko telema te est-ce que mama Nsalo la ko ozala libanda ya nkamba non mais mama azala libanda ya nkamba pona nini po Paul Dibuya a utilisaka corps ya mama papa Simon Imbangu Kianga si afumulelaki bango nzela lelo tozoloba ke papa Simon Imbangu Kianga nazoboya bandeko na yebaya mais 2024 tango papa atindaki lettre basalaki nini baboyaki na appel ya papa Simon Imbangu Kianga baboyi koya siko koya ya briske batie date na bango baya na ndenge na bango na 2025 nani ako accepter yango ozana ndako na mupaya aya na ndako na isoke ngana koya le 25 oise parfois ozana makambo ko sala mais nga le 25 eko simba te to tia date bote ngaka ka le 25 omo tata yo moko mona ngo suspect ba date ezana ngo belé pona ni bakangami ka le 29 banda bo banda si bomona de mutu aboyi lokola nga bima azala te siko na tango to komi nango ezana tina Marie Mwilu mwana na ye aye na nkamba asali ba sabotage ya boye bomoni mwana na matina tapi ya nzambe bomoni mwana ke kovana na nkamba asali ba sabotage ko luka kokota batata na bango na nkamba afuti batu wa mbongo pona nini bakoti sapena vuya batata na bango na bakota na nko bangabe utiliser ba jeune nyonso basolola kana Richard Banzala o tata Simon Imbangu Kianga asengaki bolimbisi na makambo nyonso aza kosala siko mwana wana batindaka epa Marie Mwilu aye siko bino bato poto réaction na bino fo esala bozela nzambe aloba te bino moko réaction na bino fo esala Marie Mwilu akota sona ba église te bo bisala na de bimina mpoasa misala nenga tindela ba yoreke bimina mpoasa akokota lisusu na église ata moko te abebisi mingi soki boko yoka te boko sambisa malobi nazo yebisa bino soki boko yoka te boko sambisa malobi po déjà makambo yango déjà eza ba réalité ezo mona na misu na bino eza ba réalité makambo ya ba ishka oyo mais ye eloko nini akosala akosala sambla lokola yoki yango te akolobela yango te akokosola te akoloba ni ini o akosala ka sambla lokola moni yango te lokola yoki yango te alebino bozo tambisa maka na manipulation na ye bande kone bazo koluka kaka baya na nkamba ba kosala mabe boyoki ya lobi
po aza d'accord nango ya kokosola te ya za kosala sambla lokwa mutu ayokaka te lokwa mutu amonaka te. Quel genre ya conseiller direct apeselaka papa simoki maokianga na maboko wapi? Papa Mbenza aza koloba me ye asalaka nini? Me tango siko mwana na ye sikoyo asali mabe na nkamba, siko bino bandimi, bino ba pasteur, bino ba protocole, bino ba pied gauche na ba service nyonso na kati ya France ye ba paroisse nyonso bolobi nini pona likambo oyo ishka mwana Marie Mwilu asali na nkamba? Bokotira ka sourd mama na bino mudu oyo ayokaka te amonaka te ya hypocrite aloba te. Mate ya nini kote ya bino mwana asali dega na nkamba? Mate ya nini sikuwa kote ya bino? Mate ya nini? Makamba boy fo ebima, makamba boy fo loba. Alors tellement que yé aloba kati aza kosala makambo sese akota so église te akota lisusu église te botelemela ye soki bokopesa ka nzambe maboko tango bino boloba po papa nous mourons réaction na bino esa nini esala. Bobengela nga Francis Kompaka, président du collège ya Angola. Papa Francis Kompaka likambo na lingi nalobeza boye message na ye bokomisela ye. Oscar oyo ozongisa na lingomba aza mutu azalaka na biso te, aza na kati ya lingomba tata Simon Mbango Kianga Nzambe molimo mo centre mais ba émission asalaka na maloba oya bimisaka eza kolakisa ke aza mwana ya tata te. Papa Simon Mbango Kianga aza koloba ke bato wana bakoya te mais ye aza ko appuyer 26 batata wana bakota nkamba. Siko président du collège ozo tika kaka Oscar ti lelo na kati église oza ko tika ye na kati église akota na ye tango ko bima kenda finga ka papa zako tango ko bima kende alobaka de n'importe quoi tango ko bima ke akomi ko appuyer bato ya 26 ke bakota nkamba. Siko yo réaction na eza nini? Papa Francis Kompaka na pesi yo un mois o nga na pesi yo eza ya kolongola Oscar na lingomba ya kobenga na ye akende na 26 soko longoli ye te toza na mwani toza na juillet août tito koma septembre okolongwa na kiti ya bokonzi oza nango na yebisi yo deja po nga na koya kosala sikoyo ba émission sikoyo ya kanda na koya kosilikela yo po nazomona mabe ezo kosala malikambo ebanda kala bato banda kosikela ngo na kati ya église mais réaction na yo eza kitoko te, réaction na yo eza kitoko te. Na respecter yo poza président du collège liso ya tata Simon Mbango Kianga na kati ya Angola pesa ye maboko na ndenge ya bosolo. Papa s'il vous plaît pesa papa Simon Mbango Kianga na maboko na ndenge ya bosolo. Ba je ya mike ya sese nyonso na yebi yango mais na posa na mote posa na ngeza zala na sima tata Simon Mbango Kianga saela tata Simon Mbango Kianga longola mutu ya mabe oyo aza ko salir nzambe aza collaborer na nzambe te aza na idée moko na nzambe te aza tata Simon Mbango Kianga te aza mo yuda oyo aza na kati ya lingomba il faut akende na kati ya ba yuda. Il faut abima ya koza na Jérusalem te, il faut abima asangana na bayuda. Président du collège soko longoli Oscar te tokoyokana te s'il vous plaît naza koyebisa yo na respecter na komba tata mwana pe molimo mo centre longola Oscar toyoka sango ke olongoli Oscar pour trop c'est trop soko zo continuer kotika ye yo kolongwa ya kotikala babongi mpo baya oyo ezali Yerusalemi. Est-ce que nzambe soki asiliki tokozwa mapamboli bato mpe bazokotela bango bazotia commentaire mpona nini soki bapesi yo mbongo tika nasala makambo oyo nga nalingi ekoyoka monisa biso pasi Yerusalemi ekoki kobeba te
engo yango eza kolakisa ke aya solo balobaka likambo ya moto moyindo ekendaka mosika te ebebaka kaka bongo bie bongo te qui mon ami. Ah, qui mon ami, c'est la tête. Bizarre, les moutons, c'est voyez, bana. Ah, ça va. Mon côté, j'ai dit, elomé, nani kumbaroyo, otuna baroyo, bayekina. Mabota la mabota, bamoya, ah. Koluka ngai nzambe Okomba tata mwana pe tata molimo mosanto. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na bato nyonso balingaka. Maman Francisque Kabalenda, la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous nos abonnés. Merci na bato nyonso balingaka. Émission Kimbango Nzambe, rien que la vérité. Balingaka kolanda évangélisation agressive, malgré mal compris na bébé spirituel. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabino, à partager ma émission, à liker, à commenter. Poete awa boko za la décité awa nde toza ko pesa boanya toza ko fungola lumière na bato bazaya ko lala soki oboyi na yo ko lamuka etali yo ndeko nanga tango yango yo obalobaka tokomi na tango ya suka tango yo ba message eyaka makasi ya Nzambe soki baza ko loba tia mayele yoka sala examen de conscience bondela tuna Nzambe ko négliger te po tango négliger lobi tango likambo ngo kokoka bakotuna yo o papa na yebaki te oyebaki te oyokaki te oyokaki te ona yokaka me o négligeaka omoni ko négliger makambo suka nango ndeko yinda bandeko tona 4e génération tona temps de la grâce oyo Nzamba ko funga azo ko pesa ba grâce na bandenge nyonso oyo Nzambe aza ko pesa ba grâce na bandenge nyonso makambo ebele bato bayebaka te Nzamba ko motika bato baloba pona ko protéger milimo ya bana weza ko bunga boyeba ba vérité o boyebaki te na nguya ya Nzambe apesi ngai bwania akomola kisanga makambo vie de loin makambo mokili yebi te me nga déjà naza koya nango naza koyebisa bino bokeba botala makambo zoleka bolamukai boye naza koloba me bato bazo négliger soki o négliger makambo nga na lobaka ekokute yo cher lobi po nga naza envoyé spécial ya Nzambe na ye po na ko éveiller bino quel que soit ndenge naza ko memelango eyeli nde bongo il faut supporter ngape ezali nkolo ye moko Nzambe tellement que biso to ba corps ya bana oya utiliser kaza ko utiliser Nzamba za na mibeko te akoya na kanda na ba forme nyonso mais landa likambo ya important ko négliger te soki yo zo négliger lobi ekokute yo cher makambo nga na banda ko ba ça fait déjà une année mais lelo ekomi kokokana na makambo nga na ndako loba ba preuve komo ya makambo o nga na lobilaka bato ebele bafinga bachola me bakomo koloba oh ni makambo mama balende si alobaka ngoti makambo mama balende si alobaka ngo ekomi ko bima na yebisaka bino nyonso nga na lobaka ba effet secondaire nango ekoma koya malembe po nga na lobaka vérité. Donc vérité au soko négliger yango lobby ekokute yo cher.
ata soki okufi avant kote okokende ekokute yo kaka. Donc ngana osala nguya nzambe ko négliger te salela mayele na yo na bonzambe sagesse intelligence salela yango et puis bondela tuna nzambe na mabondeli to banga nzambe pote tango to komi nango bilembo ya moko na moko komi koyebana bato bakomi ko questionner nzambe bato ba banga nzambe te tan o to komi nango bana bakomi ko bunga to kabwani toza ko kabwana deja bato ya Yuda baza ko kende bana opatika na Jerusalem na nzambe bazali. Donc bo s'abonner bo la na émission na bokebi po awa bokozala décité. Voilà wana ezaki introduction sikoyo to kota na émission na biso. Première étape na kolobela na émission na biso na yela kibino sujet ya likambo ya Paul Dibuya o likambo bombama mokile yebaka te. Bandeko makambo yo na yebisa kibino ndenge Paul Dibuya alalaka corps ya maman Salulo, c'est rien que la vérité. Ngana yaka na lokuta te na yaka na vérité. Makambo na yebaki yango depuis 2024 na Angola. Mais okobenga mutu boye tala makambo yo na tango wana ezalaka ndenge nini. Mais ako expliquer yo kaka tanto plutôt zo kima na ye. Bato bazo kima na bango ko expliquer likambo yango bien. Mais likambo yo depuis 2024 na Angola. Mais pour ko claircir, muto claircir yo bien. Ebandai ko yate. Siko lelo ta on kana sale mission na publier ba pele komi kokota. Ngana yake na likambo ndenge zalaki. Mais eloko moko na tapaki mo mkia kote zaki hôpital. Bato baye ko benganga babinanga mama balenda likambo wana eza bongo. Mais ezalaki na hôpital wana te ya mama yemo. Ezalaki na clinique ngaliema. Esika makambo wana elekelaki. Ba abe na tango wana ba abe katoliki. Eza clinique na bango. Ba abe o bazalaki kuna Paul Dibuya na ndeko na ye José Biangenda kisolokele bazalaka na ye. Basololisa ba abe. Tango basololisa ka ba abe nde azwaka corps a utiliser nzoto ya mama. Wana eza biloko ya ba science occulte. Wana eza biloko ya ba science ya ba magie. Po omata il faut obimana muto akufa. Siko muto ngobe o ezalaki épouse ya papa kisolokele. Azana pouvoir, azana étoile, mutu lokola bongo mutu nene bongo soko utiliser yo kopela. Yango bomona ka Paul Dibuya pela po asalaki eloko makasi. Alala muwei. Bino bo négligaka makambo. Surtout bato bazoko landaka bango ba Yuda. Boza ko négliger. Bino bakanza mai ningana pamba. Mai ningana ka pamba te. Ngana ko vanda ka tena sala ba émission na makambo lokuta. Non. Paul Dibuya za grand démon. So ngana ndako kosa de Paul Dibuya lianga. Mais ayebi ke eza vérité yango wana tema nguya nzambe za ko sala kati nanga meka. Okufa avant. Esprit o ngana za nango pena pouvoir o ngana na likolo na bango nyonso. Na likolo a Paul Dibuya donc ndenga za wana akokanga te. Ngande muna oboma ye. Donc nazo ya na rien que la vérité. Émission qui mbango nzambe rien que la vérité. Ce qui va y na likambo kabo sala ba analyse. Bolu kabo sala ba recherche. Mais ba hypocrite même ba journaliste to na église kimbangista boko yoka likambo munene me bokangi minoko boloba te. Ba analyse makambo ko lobela kande yango yote. Maman Salulo c'est maman na biso. Épouse ya papa kisolokele o ba ponela kai na kati ya famille. O papa Biangenda ye moko aponaka. Azali ba mama ya ba José wana te ba mama oyo ya ba mayombe ndenge mwasi wana ngati ya papa kisolokele poison te. Siko o mwasi épouse
épouse au papa diengenda ponaka. Ceux qui bozoka makambo boye ali bo vandi kimia boza kotela na musika. C'est l'hypocrisie. Boza na hypocrisie ya makasi bino. Makambo minene boye. Nani ko défendre maman Salou ata na dernière minute. Muto ko défendre maman Salou te. Muto ko telema pona mama te. Muto ko tomboka pona mama te. Nzoto ne kota mozole te. Pona nini pona basakana ki nango. Po ba utiliser ki yango. Déjà nzoto mama ebeba ki ko kota mozole te. E ko kota ki longo te. Yango mama kunda ba na place ezaki ya yete. Pona nini ba utiliser ka nzoto ya mama. Mutu penza ko telema te. Est-ce que maman Salou la cause la libanda ya nkamba? Non, mais maman azala libanda ya nkamba. Pona nini po Paul Dibuya a utilisé ka corps ya maman. Avant batia yango na morgue. Alali maman. En désordre donc a saboter a ba pouvoir nyonso o azaki nango kati na ye. Tala ka doko vivre na nzambe. Donc a ba pouvoir ya makasi kati na ye. Pe azaki mwasi o ba ponaka. Ba papa nde bazawana ba viva bango bakoko bala basi ote ba poni bango moko. Loko ya papa José de ngenda bala Francine ba ponaka yete pe ba papa. Ba ponaka yete mwasi wana. Yango wana zaki malheureux. Yango wana papa José de ngenda zaki malheureux na maboko ya mwasi wana ba ponaka yete. So ba papa soki ba poni mwasi wana akozalaka na honneur jusqu'au bout. Mama azalaka na honneur, azalaka na problème te. Azalaki mama inga kunda manika kana kati ya nkamba. Mais akota nkamba te po babebisa nzoto na ye. Boye baka te tango bo vandaka. Pona nini nzoto mama ekota nkamba te. Épouse ya Nzambe tata. Oto yokelaka ye na mabete. O azalaka mwasi moko boye lelo nde toyoka ba Francine bande kola na mbali na ndako yete. Akota likangu na ndako papa José de Ngenda yete. Ba mama na biso mambona bazalaka na ngote. Siko mama nzoto ne kota na kilongo te botuna kate pourquoi songa na yeli bino vérité ya likambo. Po Paul Dibuya asakana ki na nzoto ya mama, abizaki nango, alalaki ye, José témoin, a récupéré ba pouvoir ko ezaki kati na ye. Nde akendaki ko matisa ye. Paul Dibuya yango yaka kotonga nini yango yaka kotonga golf yango atongela golf yango ne ba pouvoir ne bandai ko matela partir ba 2014 wana na ba golf wana a utilisaka pouvoir ya mama na yeli bino vérité ne boza ko négliger. Muto ko défendre ba mata na dernière minute azate tango makambo ezo meza pona batu balamuka batelemi ya likambo nani ko bundela mama na bana boti ba bolole bayebi makambo be ba négligent mama boti bino basali likambo bongo po bango bayebi babe wana balobela ki bango babindeko na bino makambo asali talaka bango bafuti bango mo me babangi ba okoka te bakokaki yango te bato bazalaki wana. Babinde kona bino makambo asali soto yebisi bino bokoka ko supporter ngote mais ba yebisa ki bango tanka ba yebisi ba kanisa ba ko supporter te mais bato ba supporter mama na bango ba utiliser bango ba supporter likambongo yango tozo mona ti lelo bande konanga ezaki vérité o ngana yeli bino c'est très important ezaki ko négliger te. Yango tozo mona lelo église kimbangiste. Si tozo yoka bato bazo ya bakanga bina date ya le 29 bayebile pourquoi. Likambo yo po ba préparer yango ekoma na journal le 29 oyo. Basalela yango réunion na kati ya Paris. Tango na komi France. Na yebaka na yebisa don émission moko na salaka bi bato yo bazana réunion moko ko sala na poto awa mesengela ngana ya liboso ezaki na tina na niata déjà poto avant réunion na bango esalama basala réunion moko ya huis clos bayokana ka makambo ti bango bazako swana bavandi po Dibuya yebisi bango soki to swana boiza mabe. Ce to soit na boiza mabe a convaincre bango ebisi bango toza ne sika ya munene to tongi
totongi eloko ya motuya oyo kotombola biso fubu eza ya nga moko te eza ya biso nyonso eza ya biso nyonso il faut totombola yango tokweyisa nkamba bayokana mpo eza makambo ezalaki programme déjà na monde na bango ya kisi ya bafranc-maçon eza makambo déjà bayokanaka siko il faut basolola ensemble bayokana bacollaborer tokosala ndenge nini mpona inauguration ya fubu tokosala ndenge nini ezosenga pouvoir siko pouvoir wana oyo kotelemisa yango oyo kokweyisa nkamba fo tozwa yango kaka na nkamba esenga tozwa yango na nkamba po fubu soki etelemi biso nyonso tobongi po eza yanga moko te me ya biso nyonso wana siko aza komanipule bango bazokende siko oneka tellement ke ye ndenge aza wana aza grand manipulateur atanga na Italie bango nyonso wana mpe baza na bango bato ya kliki moko bato ya monde moko bavanda bareunion na bango bakota bareunion en huis clos bazalaka mpe na bapele na bango ya eza lokwa bapele ya WhatsApp baza connecté baza kosola ensemble na ba occidentaux baza kosolola baza kobengana il faut pouvoir ya nkamba wana elongwa kuna il faut bayiba yango ekoma ya bango so bango bazomona soki bayibi pouvoir wana na bango na ba occidentaux bakomata nzoka nde ba occidentaux pe baolia bango sese basukisa na bango lobi il suffit kaka babebisa nkamba bakweyisa nkamba soki nkamba ekweyi na bango moko bakozwa na bango kaka échec mais tellement ke bango pe bana bango badiabolo bana misala mabe bango tellement bamérita nkamba te bakolinga pe nkamba wana nde etikala na bapapa de alunga na bango pe baperdre yango soka nkamba ezaka ya papa de alunga na te ya bana ya papa de alunga na te eza ya biso nyonso bandeko eza ya nga na yo bango nde baza à part libota ya papa soloke na libota ya papa diangenda bango nde bamérita nkamba te eza lokola ka 12 tribus d'Israël mibale batikalaka 10 bakenda kotonga ya bango kote bakendaka eske bavansaka suka esalaka nini ebebela ya bango 22 ans ya pamba basalaki yango wana ntango 22 ans ya bible ekokaki papa Simon Ngimba Okiangani atindeli bango lettre po bango mpe basalaki 22 ans na 2024 papa Simon Ngimba Okiangani atindeli bango mokanda bazonga papa Simon Ngimba Okiangani si afungolelaki bango nzela lelo tozolobake papa Simon Ngimba Okiangani azoboya bandeko na yebaya mais 2024 ntango papa atindaki lettre basalaki nini baboyaki na appel ya papa Simon Ngimba Okiangani baboyi koya siko koya ya briske batie date na bango baya na ndenge na bango na 2025 nani ako accepter yango oza na ndako na mupaya aya na ndako na soki ngana koya le 25 oise parfois oza na makambo ko sala mais nga le 25 ekosimba te to tia date bote ngaka ka le 25 o mo tata yo moko mona ngo suspect ba date eza na ngo belé pona ni bakangami ka le 29 pona réunion o basalaki na ba occidentaux réunion o basalaki na monde na bango magie basalaki réunion ya makasi ba franc-maçon réunion ya makasi basala ngo na Paris yango bozoyo kaka pouvoir ke na ngo na France pouvoir ke na poto basala ngo na France réunion wana basalaka tellement que fubu batongi déjà ndako wana ya fubu il faut bazwa pouvoir na nkamba po basala inauguration ya fubu po batelemisa fubu faut bazwa pouvoir o eza na kati ya kilongo na nkamba oyo ezobenda mokili mobimba pouvoir ya moto mwindo siko baolinga bazwa yango bakenda yango na fubu siko réunion wana esalamaka na France pouvoir wana nde ozoyoka ekende na France po déjà réunion esalamaki na France mais ekokende na Angola nde basala programme na bango bakalki na bango ekende na Angola mais bazo comprendre te ke Nkwatulendo azana kitalatala munene azana ngo azomona nyonso bozosala bona esika obomba maete papa Simon Ngimba Okiangani sa divinité Nkwatulendo le tout puissant
le tout puissant azali nzambe oyo akokani na moto te. Siko bato ya magie tellement bakota dana bamonza batanga ba livre wana. Babanga na bango te. Bamona kiloko bango nyonso na pouvoir na bango magie wana bango neso baza banzambe. Do bako banga te. Yango bozo mona ki ba défier papa simo imba okiangani. Pona nini ba yankamba le 29. Bazo mona ki papa simo imba okiangani okuka bango te akusala bango eloko te bako yankamba le 29. Mais malgré bazo sala bongo na kati mitema na bango ba yebi ke tata wana pebite soto kokoka. Tantôt plus tôt. Baza na bango pe tantôt plus tôt. Nde baza wana. Baza tantôt plus tôt. Surtout Paul Dibuya. Paul Dibuya za tantôt plus tôt ya makasi meza ko tinda bango. Ye pona yeko, ye azana de calcul. Paul Dibuya. Oyo za ba sekele oyo tango baza ko préparer na mitema na bango nga na oyoka. O baza ko kanisa. Préparation de Paul Dibuya. Ezami bale. Moko ya ba réunion na bandeko na ye. Ya masango. Et après, deuxième, eza pona yemoko. Ayebi déjà ceux qui ont pouvoir wana te. Nga église eza yanga. Na changer na nga ngokombo. So ba lo baka ke o kimbangiste tellement ils ont un problème na kimbangiste nga na changer kombo. Et comme na ngo lokola ba ciment otoko. Na changer na nga kombo. Et comme siko ya part na yemoko. A changer kombo, a changer bakamunyoso et bimi l'église kimbangiste et comme siko église na ye na ndenge na ye nde balobaka o eza lingomba tata simo imango ya yiba siko ko linga siko yo abima na makambo ana nyonso asala makambo na ye acheba uniforme na ye acheba nini na ye asali makambo na ye na ndenge na ye wana eza makanisi na ye ya Paul Dibuya ondenga za wana ayebi ke tata simo imango kiangani azali nzambe. Atati wazo sala bongo wazo banga na yebike na yebite moko sinote nazala nga tantôt plutôt na makambo do aza tantôt plutôt mais asani azo pousser pour ceux qui peuvent pouvoir wana fuwe ko tomba makasi nkambe ko kweya ba koma siko ko manipuler ba simo onkiangani ba koma siko ko obliger ye sala boye longola résolution longola parce que ba ko tinda azo yibateke Dinu, dinu, dinu ami dinu, yandi nzambe to tata kimbangu. Wafwa mule duzu, wautuka le duzu, kafwana neye mutu ko tata kimbangu. Dinu, dinu, dinu ami dinu, nzambe to kimbangu. Kafwana neye muntuko. Kafwana neye muntuko. Bosa ba vantir. Basakana kana nzambe te. Ma préparation na bango. Esalamaka na France. Ba vérité na yela rabino. Atelemisa ndako oyo ya golf ndenga utilizaka nzoto ya mama Salo. Siko na ndako oyo pe ya fubu ezosenga azwa pouvoir na kati ya Kinlongo. Yango bozoka tata simo imango kianga nazo linga te. Po ayebi date wana baponi, po bebeke date wana ezala sacrifice ya makasi, makile sopanaka. Makile tangaki. Ezana nguya ya makasi date wana. Donc bako capter énergie ya le 29 juillet, ba ye bazui pouvoir na nkamba. Siko ba ya. Si batokota la nani elombe. Voilà ce que yo nazotia maloba papa simemba okiangani. Ndenge papa lobi. Mutu mwindu balobaka yango ke nyonso mutu mwindu asalaka esuka na ngona nzela. Ekenda na ngo musika te. Tukumna posa to perdre na eloko motuya otoza nango. Donc to perdre na biso su nkamba. Po mokile yebi deja ke Jérusalem ya kala ekufi. Totikali na Jérusalem moko epanzani mokili mobimba. To perdre na biso ngo bandeko. Toyoka maloba papa simo mokiangani nzambe molimo mosanto. Babongi mpo baya. O ezali Yerusalem. Est-ce que nzambe soki asili ki toza mapamboli? Bato pe bazo kotela bango. Bazo tia commentaire. Ona nini? Suki bapesi yo mbongo tika na sala makambo nga na lingi.
et koyo moni sabiso pasi Yerusalemi ekoki ko be bate engo yango ezoko laksake aya so balobaka likambo mutu muindi kenda musika te be ba kaka bongo be bongo te tout ça l'attention je veux dire que likambo ezala mpasi tolingi tobebisa Yerusalemi bato baza kopuye kasi biso toza na likambo te tosengaki te bango moko bakangaki likambo tika kosala yango biso tosengaki te po eza clair na elobeli ya bato na ndenge baza koloba ke Yerusalemi ebeba po tokokana. Est-ce que tokokana? Makambo baza kobongisa Yerusalemi ebeba kaka. Voilà bandeko boyoki maloba ya Nzambe. Nzambe bamekaka ete. Soki Nzamba siliki tokosuka wapi? Bato baosala bagier. Bato baobanga te. Ngana omona obino bosala wana. Eza pe kama la mpona nini? Po bomona kanda ya Nzambe. Bo continuer ba force. Bo continuer boya le 29 pour mona kanda ya Nzambe ti yango esenga pe boye pona ni potambo kokutana bo comprendre ya Nzambe po papa lobaki faut to kabona pour respect ekota siko pour respect wana ekota il faut bomona kanda na ye yango na sambela papa siko okiangani Nzambe ya mpungu sa divinité yavi bato basakani mingi yawe bato bafingi mingi papa siko okiangani bacholi kombo na yo baboyi koyeba yo balingi koyeba to kozali Nzambe baza kobundisa lingomba na yo papa baza kobundisa yo baza kofinga Nzambe bobangi ya Nzambe ezali te lakisa nguya na yo telemisa bendele na yo papa voilà lulendo eningana mokile yo kaso mokile senti ke Nzambe basakana kana yete kitisa nguya na yo emonana o mokili mwasika nguya na yo emonana o mokili mwasika nguya na yo emonana o mokili mwasika Nzambe ya mpungu tulendo ntino wa mintino kwa tulendo mokilo ezali ya yo mokili wa yo masika oyo liko tonga na nguya na yo kamba Nouvelle Jérusalem mokili ya sika moto mwindu papa yondo yepona kokokisela biso bilaka kasi bitupa ya satana etelemi makasi bososoli bana na Nzambe ezali lisusu te bato baza kofinga Nzambe obangi ya Nzambe ezali te koloko tika likambo yo te papa lakisa monene na yo lakisa nguya na yo telemisa bendele na yo pwete mokili eyoka soni pwete banguna bazwa échec na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu boko kwiya boko échouer Nzambe basakana kana yete Nzambe basakana kana yete jamais babundisa Jérusalem bazonga jamais na Bible ba o bakenda bazonga te oyo kozonga o eza normal te ezalaka te ezongeli oyo mais bo continuer ba force na bino boya biso toza poser toza na Nzambe toza ko pesa maboko na bonzoto pe na molimo tokotala nani elombe tellement bino bo bato makasi bozoya boza de na pouvoir na bino ya kisi na bino ya magie bino bokasa pouvoir ya magie ekolongaka tata simo imba okiangane mais boko comprendre que Nzambe basakana kana ete boko comprendre natana nzembo to yoka nano ya faki tant to yoka nzembo yo sima nango
natia ba épreuve ya makambo nga na lobelaka ya bana ya Marie Mwilu. Voilà, toyoka. Voilà. Si batokota la nani elombe, dans quelques jours à wat, ne boko comprendre. Souci na ngezaka bo sala kama kasi na bo sala wana. Pour na ndenge boza ko sala bongo, yango nde benda kanda ya Nzambe. Bo continuer. Si matokota la nani elombe, atie nzembo pamba te hein. Natia ngona ngoya nyonso, na ebitina. Tozali kokende, qui vivra verra. Teba bomo na Nzambe muninga na bino. Akolakisa bino ke yazali kimbango. Azali simo kimbango kianga ni diangenda. Basa sake ba jete nkwatu lendo. Alors, bozwa temps na bino ko se préparer. Ndebo koyeba. Voilà, tobimena nkote kuna. To kote sikoyo na likambo ya bana Marie Mwilu. Bana ya Marie Mwilu. Na lobeli makambo wana banda na mars. Banda ka ta mundoki ya ishka mataki na tapis de la gloire ya Nzambe.
place misu na ngai fungwamaki misu na ngai fungwami mayele bonzambe komi kosala mwana wana na yeko comprendre ke mwana na batindaka yekotinda ti akendaki nkamba eza projet programme moko babongisaka na mama na ye Marie Mwilu okomi na suka Marie Mwilu abomba makimi nga pena lobaki mama koko so na sukisi ete lobaki nga na za elombe te nga na elombe grâce ya tango molai bapesi obongwani te suka na yosko ebelemi tozotala nano video nga na lobi ke batindaki ye ishka wana na lobaka ngo okende komata na tapi ya tata na nko bongo tapi de la gloire de Dieu okende komata ngo na nko ezala te bi mwana akendai na programme nde batata na bango mpe bakomi na besoin kokota nkamba boye batindi ye po akende kobongisa nzela epuis mpe alave bacerveau ya bagene autilize bango apesa bango bambongo nyonso ezobima lelo ngai esi nalobelaki yango nga na otia video malgré video yango esilaki te mpo na nini bato ya ratelki eza mpe na bato oyo bapignon ya bato ya 26 baa na kati bato baliaka bambonga bato ya 26 bino bokobima kala te bozaka soki makambo ya malamu ebandi batémoignage ya makasi boye bokati réseau bokosa bato ke o réseau eza bien te réseau eza bien te bandoki toyeba bagene na bino wana kala bato ebele baza na kati ya ratelki il faut balandela bato batravaillaka na Paul Dibuya na bato ya 26 baza na kati wana soki likambo motuya ebandi ekomi problème ya réseau ekomi problème ya nini eza sur réseau te micro voix ya papa ekomi kobima na se omona pena makambo ya molai ezoloba mais voix ya papa ezobima na se baza na bango wana bato wana baza na kati ya ratelki bato wana bazali tokoyungola bien nde tosalaka tamisage ya diamant tokoyungola tokotala oyo ya mabe na kati tokotamize bino bato ya ratelki bato nyonso baza na kati ya mabe bokobima po bagene na bino oyo eza ya kala ya lelo te soko nazaka na parti ya ndambo oyo moto anda kopesa témoignage echubele ye wana pesi témoignage ndenge ishka bande kofuta bango mbongo bolana na parti wana ebongo tozonga merci na ndenge bopesi biso maloba pa bagene to loba maloba o tozana nango na komba tata mwana pe tata molimo santo ya liboso yango yo ngai mwana na bino echubele nazo kotubela maloba nazalaki nango ngai nasalaka musala ya mabaya navandaka na kisasa nasala programme na ngai nasomi biloko ya musala nakoti zamba mabaya tosali namoni biloko kolia esili ngai tokendaka koluka biloko na nkamba tosombaka misusu tozwaka nalukaka nalesaka bato nauti zamba na bimi nakomi na mboka ya Kintumba nakutani na jeune moko babengaka Louison na jeune moko babengaka chinois bamoninga echubele yaka uti wapi nga na uti za zamba yaka yakotala filme moko eza awa kiamambo diamo natala filme yaka ono pele yaka ngele pa nakomi kotala filme natala filme boye natala boye bata Brazzaville balobi tala mukolo papa rigena kufaka bata Brazzaville bazomela masanga bazosepela kadi ya mpila yi ngai ale tokomi koloba bilobela tozoloba suka filme ngako tuna finga pena makama mabe pona nini basala bongo pona kande sala ngai na minute kaka boye message epanzani mokili mobimba otala boye seki bana oyo basala kama mabe po ndenge nini tosoloka likambo siko kaka me epanzani mokili mobimba mvuende monte diamu da minsadidi na kimi pona ebike nalobi mabe na lingomba nkwa kidikali finga mfingidi papa balinga boyete mono mfingidi kimi na zamba
nazongi na mabaya musala naye kozonga po badeplasa ngai makambo ngai na mane kosala esika nga mane kosala donc nakomi mitela ngano namosala kama msala mabaya luminga kaka mfwendi ngabi bon nakei nauti kote lukengo nazoya mbanza nakomi na weno natala boye leki nanga na motuka na ishka pamba telemi na me chubele kota monombe nkotele mukasika kamena tobandi ko kende nzundu toleki nzundu esika mo bazula mabele ba carrière chauffeur atelemi wana ishka kulumukini we chubele kita kulumukini to pusa na mwa liboso ngana ya na mwa zamba to fandi wana chubele yo yebani nga yebani makasiti chubele yebani ba bela kayo epoza mutu moko courageux mona kayo ninga na ba jeune ba yebi yo makasi monte libuna ke ba donc ngai na zala ba bela nga makasi batu ba sepela nga makasi oyebi ke le 29 tozana esengo makasi ngabi le 29 tozana esengo makasi ba jeune po ndenge za make wana ba papa fabaya foto sangana tokoma ebele lingombe za kitoko yango sikoyo lingomba ndenge za boeti ba papa bazoya il faut ba jeune bazala ebele ba jeune bazala ebele yango sto pesi makambo pa ba kolo ya zunga ezale freiner mais makambo ko pa ba jeune yo etubele sangisaka ba jeune ebele po jour le 29 ba papa ba koya bozala na sima donc ba senti pena ke donc kangu lueki donc kimfumu ki lueki munkamba ngai pe etubele ndeza wana nazo pesa mbongo mvuende kaka ebu abimisi $300 apesi ngai yo na yebike oko flatter ba jeune bozala bele peut-être ata 60 70 ata 100 donc to makangisa bantu montelo kadiambuko premier jour na zimbongo atina poche okay kinoko sangisa mone kanti to komi liboso bakitisi ngai ba obele kwao tini kwa na zwila ko ngana na zimbongo na liango na vandi deuxième jour etubele ndenge ni ba jeune ngai ba jeune ngi bakuta kasala sangisi bango yaka tubwabwane mbongo zizidi na damango troisième jour deuxième jour après ça ngaloka ba $50 mu dollar to kala yendila wana saka na ngamoko nanu aliango lisusu siko troisième jour etubele ngabe fani ngana mona ka ba antenne ngabe ngana chef d'antenne mais ato sola kana bango mingi basolaka na mutu moko boye azala na kombo ya Richard Bomengo mais Richard Bomengo wana vomu yambela bena ishka Richard Bomengo wana so basola na ishka azolo bakane gérera mwana wana po ye faut le savoir bien ye azwa bango ebele mais en teta Richard wana nkina muntu ankade ba yambilanga fezala ye Richard Bomengo wana asola kana ba noko ya mwana ishka wana albage ko banga te musala mbongo biloko nyonso ezali ndenge boko sala ba jeune bani soki jour ngo ekoki vombuni kaka kiese so mone sengo boko sepela mombedaka hingeta bon nalingi na mona ba jeune atande bo solo na yo ka ba na téléphone ngabi très bien botika nga na zonga lisukuna to bandi ko ya bakitisi ngai monte diambo dekina mambo na kolia susu nga moko te seke fana luka ngizidi na sollicité ba équipe oyo donc nga kwa chef d'antenne équipe oyo to voendi na noko bien talent samona ya wow na bandi koloba mais jour on a kendaka wana mbongo sa yenda ya mza za fio to pesa ka lokwa 250,000 ngabe na kati balarme sous na china poche bango na pesa bango lokwa ba 25,000 Moma sidi allez mnoko bien tele etubele kala ngangu mama diamudidi eza na sema makolo nayo
via lobby likambo oyo eza ya makolo na yo zalaka lokola nzinzi ozolia me yebelaka montele boyoka ye fo boyoka ye conseil oyo apesa nga bongo na continuer po nga na kendaka kozwa lokwa na fandisi bango to bana lokola antenne banda na ko recruter bango déjà ve abandi ko pesa nga conseil ve yo le bana conseil pesa nga bongo na silisa na kombo tata mwana pe molimo mosantu tangu ye ayaki ko pesa biso rapport wana parce que nga nazalaka mayele mbala moko na yebisi likambo oyo. Voilà oyo ezali ba preuve bato mosusu nga na publier déjà ba partie oyo na publier ngo na Facebook na TikTok mais okomona bato bana bango na bilembo ya nzambe te eloko nini bakoloba ke na kati ya nkamba bakomi ko préparer bakumo te baza kokosa bato ya 26 bao bakenda kenda na bango bao baza bango pe na bilembo te bato na bango batika baza na bilembo te omona kaka bakosi donc nzambe lenga vandi na kiti na ye na kiti de la gloire papa de ngenda lubaka na vandi so wana soki kombe de mikolo ko vanda wana na kati ya nkamba nzambe avandi na kiti na ya bokonzi bato moko baye kaka wana bakosa baye kokosa liboso nzambe don nzambe ndenge ba bizengi ya bambote munzile balobaka papa makambo mosusu bayebisaka ete makambo mosusu ayebaka te bazoba nzambe avant baya koloba isi ayebaki nzambe ayebi nyonso epi na kati ya nkamba liboso pasi mwemoki ngani fumu yiso azawa na papa mbenza bato bayebi bayina baoka na lokuta na tango toza nango papa balobaki deja bakobanda koloba nyonso bakobomba lisusu te badobimisa nyonso mpona kowela milimo ya bana bando bimisa nyonso yango pe tozomona pe makambo oyo bajene ya nkamba ndeko na biso wana aza na ye mwana nkamba alukaka mbongo na ye mais aza pe mo bato bazaka bayanke basango deja kenda na mboka mais aza penza mutu ya mabete mutu ya mabete tellement sango ekenda bango bazoluka bajene oyo bakosensibilize bazala wana bapesa bango mbongo po batia poa na kokota ya batata na bango na nkamba nga na santaki makambo depuis kala nga bibolandela mwana wana azala makambo azosala na nkamba mais tellement ke nzambe pe apesi bana na ye nguya mwana félicitation na bandeko babimisaki ishka na nkamba félicitation nga na bandeko lo bango bozela nanu te bobimisa ye aza na projet ya mabe lelo toyoki yango nga tango nazoyoka ngo nga bi voilà Dieu merci na landi yango siko tete reposer na ko landa ba témoignage rateliki kuna pour ekati mafute mati place na zaki mbamoko gigigi na silika kate so nga silika na lengaka na bandi ko sentir donc na komo lenga kanda donc kota kika ya ndambo bande ko muso bazaki wana balobaki te ba o bazalaki na la jeunesse bayokaki nyonso oyo lobamaki wana bayokaki bayiko binisa vérité ndenge ishka leko futa bango mbongo ndenge pe abande komela diamba taka ke kosola na jeune garçon te mayebisi ayebi yeke echubele ndenge azawana amelaka ne ba diamba donc na bimisa diamba to bela po aza bongo ba ishka bana mama rimulu ishka ba yureki bana ne nyonso batanga te bazaki na tata wale ko sala na esika malo me bana ngo batanga te po babolole batanga te yango mona ka basala te batanga te bana ngo batanga te bazamba ngo baburiki pena baburiki bango bana wana batanga na bango te nde baza wana bazaka banda kolandaka bana basi kolalaka na basi ebele komelaka ba drogue ba diamba nde baza wana vina bango yango wana bamenaka na poto batanga na bango te bazana tata zaki na mbombe batanga na bango te ba négligea makamba classe ba négligeaka na poto bazoko vivre kana ba vie moko lokwa ba clochard bakovana na kati ya ndako moko mona baza 19 personnes na kati ya chambre moko bavana 19 personnes bana maringo bomona bango lokwa bato malonga me bakana bango tina te bana wana mais tellement que ça projet oyo babongisa na mama na ye Marie Mwilu na yebisaka bino Marie Mwilu abanda ko sensibiliser bato banda na kini yango na yaki na kini ake na communion mabe trouble ko konta na kini mbala moko
nga nazoyebisa bino bokebela mama oyo aza ko sensibiliser bato bozoyeba te chaque paroisse saison nyata tellement aza na misala mabe aza ko bebisa aza ko bouleverser mitu ya bato tango ye azokende bomona ye mama malamu aza ko manipuler bino pe aza ko zo esprit na bino ale bokomona ka bokomolanda ye ale bato pe mitu ebebi bakomi obiso badiangendiste bato mitu bato ebeba kina kini nga na bande koloba ngo bolamuka mama oyo aye na projet aye ko sensibiliser bato bokeba na bande ya koloba ngo ti siko ye amoni pela ke ye esimbi te na revese esimbi te revese na sani na zonga ndazonga apoto esimba te revesa ki penza revesa ki na belela ki ye nde ba ko tinda ishka batinda ishka na kamba tellement pe yure qui déjà pe rêver ça qui na ne bat ba fuka mela ki babi yure ke ko simba te so ka to tindie sikoyo ikobeta mbonda mwana mwasi wana azami su makasi ko simba te to tinda ishka nde batinda ka ishka ishka pe nzamba bimisi na mpoasa na yebisa kibino ke mari mulu nde mtatindi mwana na ye na bandeko na ye ba arma na yebisa kibino Marie Moula zakaya biso te azalaka 26 atikala 4 na 4 kwa abundisa nzambe azaya biso te Marie Moula 26 yango atinda mwana na ye na bandeko ne ba arma po bakene ko préparer ko ya batata wana po ba yebi ke mission bango bazo ko yela po ba kwesa nkamba po bana ya papa de alungana ne bango batikala na nkamba bazwa échec. Bandeko nazo yebisa bino nazo ko éveiller bino bo la mukate. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Marie Mouilou aza moto ko keso église te. Na pesi yo ba ordre yo mwasi oyo. Marie Mouilou ko kende église te avanda na ndako. Marie Mouilou akenda ta paroisse moko te. Akenda ta paroisse moko te. Marie Mouilou ko kenda ta paroisse moko te. Bino bato poto boza. Bolobaka bien pour papa nous mourons. Bozo de na papa loba. Bino moko boza wapi pona ko défendre nzambe bino moko boza wapi pona ko telema bozo lingana nzambe tinda bino naza ko yela bino makambo nyonso nalobaka na bino melo ni bosalaka boza ka lokwa bizengi boza ko landaka lokuta ya mama wana bino déjà bozwi temps ya kolanda makambo o ngana lobaka na yela ka bino makambo eza vérité. Marie Mouilou a kota lisusu na paroisse ata moko te po ba paroisse nyonso ya poto ese bebi bomona ka image abimisela ka bino wana te na maloba ne bomona santo kaka ndenga zo miata na ba paroisse azotika ka mabe aza kotika ka mabe aza ko sensibiliser bato batinda ka na ba paroisse te akenda na ndenge na ye na lotomo tatasi mo kyangani te na lotomo ya mutu te. Nga na messager na nguna nguya ya nzambe nazo ko mona ndenge makambo zo ko kende mabe banda bo banda si bomona de mutu aboyi lokola nga bima azala te sikona tango to komi nango eza na tina Marie Mouilou mwana na ye aye na nkamba asali ba sabotage ya boye bomoni mwana na matina tapi ya nzambe bomoni mwana ke kovana na nkamba asali ba sabotage ko luka kokota batata na bango na nkamba afuti batu wa mbongo pona nini bakoti sapena vuya batata na bango na bakota na nko banga betilize ba jeune nyonso basola kana Richard Banzala o tata simoki bango kyangani asengaki bolimbisi na makambo nyonso aza kosala siko mwana wana batinda ka epa Marie Mouilou ayo siko bino bato poto réaction na bino fo esala boze na nzambe aloba te bino moko réaction na bino fo esala Marie Mouilou kota sona ba église te po bisala na de bimina mpoasa bisala na nga tindela ba yore ke bimina mpoasa akokota lisusu na église ata moko te abebisi mingi soki boko yoka te boko sambisa malobi nazo yebisa bino soki boko yoka te boko sambisa malobi po déjà makambo yango déjà eza ba réalité ezo mona na misu na bino eza ba réalité makambo ya ba ishka oyo mais ye eloko ni akosala akosala sambla lokola yoki yango te akolobela yango te akokosola te
akokosola te koloba ni ini o akosala ka sambla lokwa moni yango te lokola yoki yango te alebino bozotambwisama kaka na manipulation na ye bandeko ne bazokoluka kaka baya na nkamba bayekosala mabe boyoki ye alobi mpo aza d'accord nango ye akokosola te ye aza kosala sambla lokwa moto ayokaka te lokwa moto amonaka te quel genre ya conseiller direct apeselaka papa Simon okianga na maboko wapi papa Mbenza aza koloba mais ye asalaka nini conseiller direct ya ndenge nini ni ini o doloko azomona te susi na mino ezalaka nini papa Simon okianga ni akufa donc soki bato wana bakoti na nkamba eke babomi papa Simon okianga ni bokosepela na bino po ntango oyo ezaki ntango bino nyonso bolamuka mutu nyonso alamuka Nzambe aza ko réagir na ba façon nyonso aza ko réagir po bino pe fo pesa bino mayele koma mamo makambo nyonso bimaka ya lobaka te koma kozala hypocrite tina ba niveau oyo koma kozala hypocrite kwa mutu ayokaka te amonaka te mais ayebi nyonso amivandisi mais tango siko mwana na ye sikoyo asali mabe na nkamba siko bino bandimi bino ba pasteur bino ba protocole bino ba pied gauche na ba service nyonso na kati ya France ye ba paroisse nyonso bolobi nini pona likambo yo ishka mwana Marie Mwilu asali na nkamba bokotira ka suru be mama na bino mudu oya yoka kata mona kate ya hypocrite aloba te mate ya nini kote ya bino mwana asali dega na nkamba mate ya nini sikuwa kote ya bino mate ya nini makambo boy fo bima makambo boy fo loba alors tellement que yé aloba kati aza kosala makambo cc akota so église te akota lisusu église te botelemela ye soki bokopesa ka Nzambe maboko tango bino boloba pour papa nous mourons réaction na bino esa nini esala réaction na bino penza esala oh trop c'est fini papa Simon Okianga na lobaki fini la récréation Marie Mwilu asali ba ventir mingi Marie Mwilu abundisi papa Simon Okianga ni banda kala aza kobundisa tata mais azo vivre na bino kaka na hypocrisie mais bino pe boza kokumba makaka na hypocrisie wana jusqu'à quand ti wapi bandeko ata bino moko sokotan toloba pour papa nous mourons ya hypocrisie bokosunga Nzambe te bino boyela bandeko ya Nzambe boyela Nzambe te tokotala bino réaction na bino alors likambo musu na ngana bakisa ya suka ngana lobela bobengela nga Francis Kompaka président du collège ya Angola papa Francis Kompaka likambo na lingina lobeza boye message na yebo komisela ye Oscar oyo zongisa na lingomba aza mutu azalaka na biso te aza na kati ya lingomba tata Simon Okianga Nzambe molimo mo santu mais ba émission asalaka na maloba oya bimisaka eza kolakisa ke aza mwana ya tata te papa Simon Okianga aza koloba ke bato wana bakoya te mais ye aza ko appuyer 26 batata wana bakota nkamba siko président du collège ozo tika kaka Oscar ti lelo na kati église oza ko tika ye na kati église akota na ye tango ko bima kenda finga papa zako tango ko bima kenda alobaka de n'importe quoi tango ko bima ke akomi ko appuyer bato ya 26 ke bakota nkamba siko yo réaction na eza nini papa Francis Kompaka na pesi yo un mois onga na pesi yo eza ya kolongola Oscar na lingomba ya kobenga na ye akende na 26 soko longoli ete toza na mwani toza na juillet août titokoma septembre okolongwa na kiti ya bokonzi oza nango nayebi yo deja mpo nga nakoya kosala sikoyo ba émission sikoyo ya kanda nakoya kosilikela yo po nazomona mabe ezokosala malikambo ebanda kala bato banda kosilikela ngo na kati ya église mais réaction na yo eza kitoko te
réaction na yo eza kitoko te. Na respecter yo poza président du collège. Liso tata Simon Mbongo na kati ya Angola. Pesa ye maboko na ndenge ya bosolo. Papa s'il vous plaît. Pesa papa Simon Mbongo na maboko na ndenge ya bosolo. Ba je ya mike ya CC nyonso na yebi yango. Mena na posa na mote. Posa na ngeza zala na sima tata Simon Mbongo ngani. Saela tata Simon Mbongo ngani. Longola mutu ya mabe oyo aza ko salir Nzambe. Aza collaborer na Nzambe te. Aza na idée moko na Nzambe te. Aza tata Simon Mbongo ngani te. Aza mo Yuda oyo aza na kati ya lingomba. Il faut akende na kati ya ba Yuda. Il faut abima ya koza na Jérusalem te. Il faut abima asangana na ba Yuda. Président du collège soko longoli Oscar te tokoyoka na te. Tokoyoka na te s'il vous plaît naza koyebisa yo. Na respecter na komba tata mwana pe molimo mo santo. Longola Oscar. Toyoka sango ke olongoli Oscar. Pour trop c'est trop. Soko zo continuer kotika ye. Loyoko longwa ya kotikala. Wala na place ya Oscar ki a longwa na église. Yosko kolongwa. Oscar a continuer kotikala. Message na nga na pesoka yangwana. Voilà bandeko na nga bolandi émission na biso. Epe sabino mayele, ebakisa bino sagesse, ebakisa bino intelligence. Makasi na mabondeli. Topesa Nzambe maboko na mabondeli. Na mabondeli. Papa Simon Mbongo ngani azolo babie ke to perdre eloko ya mutuya tozana ngote. To linga te to perdre yango. To linga te kende pa babaya. Pona minute bazana posa ba yiba biso ngona makasi. Mais toi la 4e génération ya suka oto vani na Nzambe longo. Tozana grâce, temps de la grâce to mona Nzambe. To lia na Nzambe to seka na Nzambe. Okenkambo pesi mbote. Wa sololi na yo pe. Ozana ndako noza ko bondela. Oza ko bondo oza ko tosa ye obeleli omoni ye na ba révélation. Ezali grâce. O mokili zoate. Alors to lengela Nzambe na biso. To batele lokola maki. Nzambe azaka na ndeko te. Tozala kaka banzambe misato na kati na moko. 3 égale 1. Nzambe tata mwana pe molimo mo santo. A part bango to na Nzambe musa ko bondela te. A part bango to na Nzambe akobelela te. Ndeko nanga sosola. Moninga sosola. Kembwe belemi. Pasi ezali koya. Ezali ya kozua te. Bisengo bizali koya. Ezali ya kozanga te. Moninga sosola. Kembwe belemi. Mayela Nzambe elata yo sagesse spirituelle intelligence. Nzambe a visité yo a pesa au chemin ya malamu. Merci na bandeko nyonso balandi ngai. Tomonani à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe. Mokili